Kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bien surtout bolinga maman il y a nitu na pesi bino ba mbote à bariser. Nous j'espère que vous allez bien. De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo batela biso kimi ezali. Kola kola mukana ba toujours que ezaka habitude d'été ko passer journée habitude d'été ko bima ko zonga ndako ezala rappel habitude d'été. Voilà, il faut toujours que ba na komisa nzambe ko pesa nzambe merci. Ba o batiki biso mko ale to liki bango ne loko moko te biso ba o tona ba mo ezaka likambo ya ngolu o pe to mérite te nzambe asali biso ngolu o to benga na français la grâce. Merci mingi na bino surtout ba obolinga maman Eliane obo sepela na maman Eliane obo taka ba émission ya maman Eliane ni tu na pesi bino vraiment merci beaucoup. Merci mingi na bino surtout obo partager ba émission maman Eliane tu ndeko seza mbala liboso kutena nga na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que oza la notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso oza la notifier a to solo vraiment makambo ya kitoko. Eliane Nitu TV ezaka chaîne moko vraiment ezana beaucoup de diversité, eza chaîne moko penze pesa la mateya, eza chaîne moko ezala kana polémique te to lo baka vraiment makambo ya kitoko a na kati ya chaîne na biso. Alors ce que zamba Noël boso na kosenga na okende ko s'abonner ko s'abonner ko bosa na te zo appeler ya émission tindela pe na batu mususu oyo bana ba émission na biso te ba ko kape ko yeba chaîne na biso parce que awa makambo kitoko ba émission culinaire ezali awa neti lelo to osola mingi makambo etali libala ya onde to kosola na kati ya émission na biso ya lelo soko za mwasi ya libala oza na posa ko yekola ko lamba oza mwa un plus na kati ya libala na yo tala chaîne na biso awa tala awa na Eliane Nitu TV okuta na ba émission ndenge na ndenge ya kolamba okuta na ngo ba conseil ndenge ni ba bongisaka ndako ndenge ba vanda ka nyeso to na mingi na ba ke soko za mutakanda ko tala ngai te poko sepano na ngai te so mo ko za fanatique révolté ko tala ngai te poko sepano na ngai te soko monike ozali mutu ya motema keto motema ngai motema bololo ko tala ngai te po oko sepela na yo na ngai te lelo to ko solo la makambu ya kitoko makasi makambu kitoko makasi nazu yango epai ya papa Charles Bameko na pesi mbote B50 na église ya Bonne Semence lelo papa Charles Bameko alobi makambo yo nga na lobaka o pe na sina loba soki ko tabe émission na nga okomona makambo papa Charles alobi na sina loba ngo déjà mais ba lobi toujours on apprend tout le jour il faut toujours koye ko le faut toujours koloba la fois vient de ce que on entend makambo papa Charles alobi na loba ngo déjà na sepeli pona ki papa Charles azungi maloba oyo ngala lobi aw avant na kota na kati ya solo na manyola koloba na biso toyoka nanu maloba eza sans tabou aw eza vraiment sans tabou toki na makambo papa Charles Bameko alobi sima na ngunde tokoti na kati ya solo tolanda ye. S'il y a une incompréhension, le lit conjugal est un tribunal. Le lit conjugal, ce n'est pas un tribunal. Il ne faut pas régler les... C'est une bêtise que beaucoup de gens font. Le lit conjugal. Surtout les femmes. Surtout. Quand il y a une incompréhension avec son mari, que nous sommes dans la cuisine. Va te fâcher dans la cuisine. Mais au gros, si tu peux te fâcher dans la cuisine. Au gros, si tu peux dans le salon. Tu peux te fâcher aussi au salon. Tu peux garder ta colère dans la chambre. Est-ce que mon amour bien? Est-ce que c'est yo mon amour bien? Non, je trouve pas ça bien, papa. Non. Si tu te mets en colère, à partir d'aujourd'hui, que si dans la cuisine, si on les qui mungu à te comprendre, Alexis mungu à quoi siliki, si on les qui tomate te comprendre, mais la chambre thé, pas dans la chambre, mais parce que le lit t'a fait, le lit ne t'a rien fait. Le lit ne t'a rien fait. Tranquille. C'est le lit tranquille. Le lit des mariés. Il doit toujours être pur. Kuna comme un mur de Berlin. Ce n'est pas que te couches pas sous ta colère. Si tu te mets en colère, fais tout. Mets un peu plus de sel dans la nourriture. Si on te dit ami, amène-moi de l'eau. Toi tu amènes le coca. Pour comprendre que non. Là il est en colère. Comme ça tu vas résoudre. Maintenant on saura résoudre. Mais
Quand tu ouvres la chambre, toute la colère doit rester au Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il y a une incompréhension, le lit conjugal est un tribunal. Le lit conjugal, ce n'est pas un tribunal. Il ne faut pas régler les C'est une bêtise que beaucoup de gens font. Le lit conjugal. Surtout les femmes. Surtout quand il y a une compréhension vers son mari, que nous sommes dans la cuisine. Va te fâcher dans la cuisine. Mais au gros, c'est dans la cuisine. Tu peux te fâcher dans la cuisine. Au gros, c'est dans le salon. Tu peux te fâcher aussi au salon. Tu peux garder ta colère dans la chambre. Voilà, bandeko. Tango Bible na biso que butu ekuta bino na kanda te ezalaka pona makambo ebele. C'est vrai to le bara toujours que butu ekuta biso na kanda te ndenge Bible lobi po okoki kolala pe olamuki te oke tango okende wapi na se ya colère oza na kanda kanda wana yo oza nango. Est-ce que nzamba akoyamba yo? Na kanda na yo nzambe akoyamba molimo na wana esengo te po okeye na kanda. Kasi eza pe na makambo ebele tango bazolo bake. Na lobaka tuna sepeli makasi na mateya oya papa Charles Bameko. Papa Charles alobi ke na kati ya chambre mur de Berlin ezalaka te na yebisa bino toujours chambre nga mama ele ya nitu na be yango lieu sacré. Lieu sacré, lieu sacré. Na kati ya lieu sacré ezalaka na bato mibale. Troisième personne azalaka te. Namoni awa tango na landi malamu na bokebi nyonso papa Charles alobeli mingi ba mama. Alobi ke mama pona nini soko siliki yo fome makanda na kati ya lieu sacré. Chambre za lieu sacré. Ba bebisaka lieu sacré te. Pourquoi on memaka kanda na lieu sacré? Ba memaka kanda na lieu sacré. Alors lelo na zolobela likambu ya kanda. Oyo tozalaka na ngolo kwa papa Charles alobeli ba mama ngape na kosimba ka kote ba mama. Na yebi ke ba mama mingi bo sepelaka te bo kaka o pona nini bino bolobelaka basi mama nitu yo lobelaka ba mama lobelaka pe ba papa. Na kolo babo indeko soko mono zo sala mabe eke bazolo bela yo seke balingi yo soko mono zo sala mabe bazolo bela yo te seke balingi yo te muto asala ka mabe soki baza ko talisa ye mabe na yete basi ba baye yo metango zo sala mabe soki ba otalisa mabe na yo seke balingi o changer o sali o bongisa na lobakango toujours na lieu sacré. Moi si amataka na kanda na mbetu te. Tout comme peut mobali ko matape na kanda na mbetu te. C'est vrai papa Charles a lobeli mingi moi si. Mais nga na lobela pe ka moi si te na ko lobela moi si na mobali. Tango papa Charles azo ba ke na lieu sacré. Okokene na kanda te soko siliki lekisa ta mungwa na biloko akolia. Zwa kanda na yo mema wata na cuisine. Kasi kanda na yo ko memango na kati ya chambre te. Pourquoi le bibongo? Papa Charles le bibongo parce que ce qu'on a quand na kati ya chambre, moi ebo sangisa nzoto ezate. Papa na mama moi ebo sangisa nzoto ezate pona nini parce que ozana kanda. Kasi nga na kolobaka pona mama te na koloba pe pona papa na ko simba tout batu se mibale parce que moi sina mobali nde baza ko former couple. Pour moi si mo ka former couple te, mobali mo ka former pe couple te. Soki bozo batu mibale bo former couple ezala mobali ezala mwasi mutu moko te azana droit ya komema kanda na kati ya chambre ba mama ba manifestera bakanda na bango na makambo ebele ndenge papa Charles lobi bongo soki mwasi azana kanda we ko lekisa pe munga na biloko akulia mobali akosenga yo mayo pesi koka akokolo baneke na kolia mbisi yo pesi eta mususu soso epoteza na posa ya kolia mbisi biso ba mama to manifestaka kanda na biso ndenge wana par contre mibali lokwa bango balamba te kanda na bango ezaka na kokatela mangala ou bien na kovanda silence sans rien dire au moins mobali aloba azo solisa moi cité il y a des hommes comme ça so azana kanda liko lobisa yote azana kanda zo katolo mangala azana kanda olambi pe biloko chena mesa aboko lia kanda ya mibali ezaka bongo wana façon mibali ba manifestaka kanda na bango kasi kanda eza interdit ezala na mwasi eza na mobali muto azana droit ya komata na kokota na chambre na kanda azate parce que libala ndenge eza boye na tongo mwasi abimi ake musala mobali pa abimi ake musala tango mobali ake musala mwasi pe ake musala tango bozonga na poka bokuta na poka fo boza na sengo tango bokuta mbo bandi ko solola yo tuni moninga ndeni na musala ça été lekaki bien na musala soko tuni nde mobali na yo est-ce que musala leki bien ako répondre yo talanga na musala lelo lekaki bo ka soko tuni ete akoloba no eloko moko te soko aza mobali ya solola ka mingi te il y a des hommes bavards et mbali musuba bazaka bato koloba loba te mobali musuba bato bilobela baloba mingi e pe na basi mususu balobaka mingi e pe na basi musuba bombaka mingi makamuna motema bakokaka pe koloba te
Alors, dialogue est très important dans le couple. Moi, c'est dans mon bal, il faut beaucoup ma camarade. Moi, c'est dans mon bal, il faut beaucoup dialoguer. Ceux qui m'ont rasé na kanda, et que bon matin na kacha mbetu, bon côté na lieu sacré, masano na bino pe bal pe beaucoup beta on malamute, beaucoup beta ndembo na bino malamute. Pourquoi? Parce que par exemple, ceux qui ont moi si mutu ozana kanda, au côté na kata chambre, au sali hypocrisie, pour papa zana posa bobe tanzango na bino, au kamata elungina yo, au tiango na mopanzi, ozana posa nzango wana te, ozi elongo baloli yango na mopanzi, ozo le bakara abeta bala ngono kia sa nini, asilisa na yenga la sa nini, nala la pongi, wana eza kitoko te, parce que yango ezali dona, flèche aller, na flèche retour. Bozo mona, mobali pe pareil. Mingi na kati ya lieu sacré, batu oyo babebi saka lieu sacré, ezaka penza biso ba mamate. Mibali bakanisaka mingi ke basi nde to bebi saka lieu sacré, basi nde to zaka na kanda, basi pas to manifesta kango na ciseau, kangi makolo ciseau, olingi te mobali ya simba yo kasi sope mobali azana ba technique asali pe effort, akosimbo pe kaka, okomona osala nini akosala oye azana ngo posa. Kasi moi c'est ça passe soki mobali azana kanda pour que moi ça a forcer, nenge o mobali a forcer ka moi c'est nenge moi si a forcer ka mobali te. Mobali déjà soki azana kanda na ye et que moi ça azana posa ba beta nzango ba ko beta ngote. Pour mobali déjà azana kanda, mobali azana barrière moko déjà ko azana difficulté à telema. Po atelema na kimobali na yene ngenza mzamba saela ekokokate po kati na ye ana kanda asana imera mabe soko asana imera mabe moins atelema ezati akoza toujours na position ya kolala pongela kisi ete soda ya mpiko akokobeta masasi te akoza toujours na position moko ya bolembo akozala ya kolemba moins beta masasi ezati soki totali be na kati ya lieu sacré kanda ya mwasi na ya mobali ezaka mabe po mwasi mobali akoko forcer mwasi pe asali kambo azana ngo besoin mais mwasi po forcer mobali asali kamboza yango besoin ezala kapasi po biso basi tona makasi oyo mibali bazana yango te koyoka mate ya boeza esengo na babalani na bato babalani ata pe ba oyo bazana kati ya ndako ya mabala eza très important parce que mwasi na mbala so bobalani eza po bopesa na bisengo ya lola balobi na kati ya lola banjelu ba koyemba banjelu ba yemba katango nyonso bisengo ya lole etozo binela mokonzi lola na lola kuneza kaka na lola toko yemba na lola eza kobeta maboko eza kosala ba adoration eza kosala ba louange kasi so boza na libala mwasi na mobali eza ka fufute po mobali ale fufu na mesa ekokite musala munene ya kati ya libala ezala kande lieu sacré chambre à coucher lieu sacré yango nde ezalaka musala ya munene na kati ya ndako ya libala yango nde wana elingaka dérangement te elingaka kanda te lieu sacré ebongaka esengo lieu sacré ebongaka mwasi akota ngwana esengo alati unizete na ye kitoko mobali azokota ngwana esengo wana ntango bokosangana bosala baje ya papa na mama bosala eloko bosala boluka epesa mbuma fruit d'amour il faut bozala na esengo yala bandeko moso mona mwa azaka kanda pona nini parce que jour ya kotaka na libuma mama mkola ngwa azaka na kanda lokola mama azaka na kanda azaka na esengo te papa ntango abeti bale filet ballon ekoti na filet tourné maki ebotami mwana botami na kanda po mama alingaki na ye te mama azalaki na kanda mwana botami moto kanda eza nde wana papa peso azalaki na ye na kanda mama asali kaka mikolo ebele kanda omona mwana botami na kanda alors so bongo bosala mwana moko azala bijou mwana moko azala kitoko mwana moko azala bien kokota lieu sacré na kanda te bakota yango na kanda te lieu sacré chambre à coucher eza place bato mibale basavouraka amour na chambre à coucher eza place bato mibale basekaka kitoko chambre à coucher ezali place mwasi na mobali basalaka ba jeu de main chambre à coucher ezali place oyo bato bamonanaka malamu mwasi atikali na tenue ya Adam mobali atikali na tenue ya Eve batikali bongo bango mibale baza kosadmire baza kosepela mwasi azotala nzoto ya mobali aosepela na nzoto ya mobali na ye ndenge nzambe asala ekelamu mobali na ye atala ngenga wana mpe bakataki yango malamu po eza mpe na bamosusu mpe baa na defa ngenga omona bakataki ye ngenga bakati yango malamu te nalobaka soko oza mutakanda kotala ngai te po osepela na ngai te soko oza fanatiki révolte kotala ngai te po okosepela na ngai te ya solo omwa mutu musu bakati ngenga yango na ba mama so baoke kata mwana ngenga il faut bozala très attentif kotala penza bakati yango ndenge nini po mona bakati ngenga bakati malamu te omona eza likambo ya sans tabou eza sans tabou eloko lebi mwasi na mobali émission eza ya libala ezaka na tabou te bandeko na ngai tabou ezalaka te alors
Ce qui n'a pas de chambre pour na kanda et que moi ça le bika bona pesa eka po abala ngai. Po mobile na ngala pesa kaka. Ako pesa papa ko sepela na ete. Papa ko linga kaka a se décharger parce que papa ce qui le connaît c'est Mathieu na mutu aka na posa se décharger. Papa ko se décharger kaka. Oh, ce qui moi ça na esengo. Mobile ça na esengo. Tango boko kota na kati ya terrain, match ko beta. L'amour c'est beau hein. Faire l'amour c'est très bien hein. C'est très bien de faire l'amour. Ce qui bozo ça l'amour. Toi na kati ya sans tabou. Bozo ça l'amour. Na esengo. Babengango amour. Ozo ta la mwasi na yo. Ozo sepela la mwasi na yo. Ozo ta la sourire a mwasi na yo. Ozo ta la suki a mwasi na yo. Ozo ta la miso a mwasi na yo. Tope monoko a mwasi na yo. Et ça kopesa yo appétit. Pour lier bien. Mon père il peut de son côté pareil. Moi si personne ota la mobile bakata ngenga malamu atali-moi torse à mobile naye ta muso na mande fatali-moi mandefu naye ce qui passe na libandi atali-moi libandi aluki moi sili na libandi azo mona sili ezate po libandi za ko voye koza na kati te ça fait toujours du bien yango na conseil na bao ba na kati ndako mabala bande konanga kanda na kati ndako na nini na lieu sacré za kitoko te chambre à coucher ezaka tribunal te na lobango na lobana sepeli makasi na papa Charles. Pour rejoindre quand makambo ngana lobaka chambre à coucher za tribunal te soko za likamna mobali ta boza la salon bovandi tuna eleba papa ndeni ni boyinga na yoka ki boy to na mona ki boy mobali pe de ton côté tu fais pareil mais za na babala ni mingi bango bazelaka soko sa koti na kati ya chambre abandoto na lobby ya Madeleine yo boy na boy mais tango bandi tunisa na kati ya chambre soki ka chambre bandi na tunisa chambre so bandi na ko tunisa makambo amour kozala bien te boko sala li paté na bino malamu te boko savourer yango te pourquoi parce que mobile so koti si moi c'est le comme boy na muto zo tuna ebe explication moi so koti si mobile ne le comme boy na muto zo ko tuna ebe explication et baby simbala mbala moko moral boko mi de bozo se concentrer te ba moral na bino e baby ozo saka na moi hypocrisie ozo seka moral ese bebaki ko linga te ko bebisa moral na ondenge papa Charles lobby Kanda na aussi sango na cuisine, okoi aussi sango na cuisine, mais na cuisine pende ko mwasi, soko za ko lamba biloko avec amour et affection, na tendresse. Soko lamba biloko ya ko lier na amour, na affection, na tendresse. Tango zo servir mobile na yo avec un petit sourire aux lèvres, hein. O lati mo liputa moko ya pété. O lati mo liputa moko pété. Tango zo le kaboye, hein? Papa azako tala, azako admirer, azako contempler, azako tala, azako sepela. Au moins so papa ali ya umeli mwa mingi te Madeleine to na chambre ko. Soko monika mobala ya biso aya na to kende kolala. Ou bien na sina osani na salon banda na kote na chambre. Yeba que papa azana poso landaye, po azana posa ya nzoto ya mama, ana posa sengisa nzoto na mama, na mama wana ta muso atala ki misu na yo sepelisa kiye, ake na chambre abengio. Na mama ta muso ataka démarche nongo tamboli et sepelisa kiye. Ake koti na kati ya chambre bengio ta musuka sourire atali bo sepelisa ki akoti na kati ya chambre abengio tango abengio bongo mama ko rejeter te na oswa na basani mama tika basani ndako na basani ose eloko te servir na no papa na mbeto so sisi ko servir ye oyo kozongela na basani okima te o servir ye na osimozongela yo basani na yo bolingo ko sangisa nzoto mosi na mobali ezalaka bien. Ce qui boza na posa, tango mobile na yo asengi yo posa ya nzoto, na tango ya na posa, yo pe linga o chango na kati ya mutu na yo, posa elata yo pe, po bosa ngisa bien, bosa la bandeko, la vie elle est tellement courte, faut en profiter. Ce qui na ewa na mobile, ce qui na posa na yo, maman, à tout ce qui na posa te luka par tous les moyens, créer posa waneya, pourtant on se bosa ngisa nzoto, bo sepe la malamu, posa ko créer angote. So bo sengi sizoto papa ko sepa yo ko sepela te. Or que l'amour, il faut bien mbale bo sanini bo sepela. Bien mbale il faut bo sepela et c'est très important et c'est très bien aussi pour la santé. Et c'est très important. Kanda eza malamu te. Kanda ezelo ko mwa mabe. Chambre à coucher et à place à tout nisate na lobby oyebi ezalaki ezali place à tout nisate chambre à coucher sa place moko foza la calme mobali ya utaki musala moi so utaki musala bosokoli nzoto na bino malamu mama olambi o servir mobali na yo o pese blo akoli aller bien alali moi mke na salon atali moi foot na ye atali moi information na ye atali ta musu pe préparer nous pour le mariage atali mission mama ile ya nitu tango komona mobali akoti na kati ya chambre mama soka koti
15, 10, 20, 30 minutes. Yo pe luka olanda mobile na on a kacha chambre. C'est ça les mariages. Il faut respecter les mariages. Le mariage, c'est un principe nango. Il faut respecter yango. Le autre comment kosakana la libala na ote. So kwa lingi yango faut protéger yango. Protéger yango yeba ndenge nini ovanda po libala na ekende malamu. Libala parfait ezala ate. Ezate. Mais il faut aussi par tous les moyens pour bo sepelaka. Pour ce qu'on sepelaka tenda ko libala to ko vanda te. Ce mobile a sepelate à kovandate. Ce qui moi pas sepelate à kovandate. Tibo mona kabatu bakabwana parce que ezana makambo bakute nango. Oye celle que moi ça je n'en peux plus. Mobile a le but de mon côté aussi je n'en peux plus. Alors to kabwana. Wana mona basani bakabwani. Il faut qu'on profite dans le moment où il y a un moment intimité. C'est très très important. Moment intimité c'est très important. Même ce que vous lamba la bolingo. Mobile ozolambela mobile na yoti fo lambele biloko na bolingo tango azolia yo vanya na pembene boza ko solola kotika mobile avanda ye mona mesa azolia te lamba biloko na bolingo mobile avandi wana azolia na mesa so mobile azolia za tuni c'était ko tuni makambo te tango aza kolia ko kata ya petit ko tuna te tango mobile aza kolia ezaka est-ce kitoko biloko ngo eza bien est-ce que mungu ekoki est-ce que na lambi bien bon lokwa lelo olie monganza boy lobi na lambelo nini zaka na habitude ya kotuna mobile lobi na lambela yo nini tope okolia nini eza très important na sepeli mingi na makambo o papa Charles lobi awa ya ona bakite il faut na décortiquer yango po eza makambo nga na lobaka déjà et salinga senko mona papa Charles pe alobi makambo ngo Quand il y a une compréhension inverse, que nous sommes dans la cuisine. Va te passer dans la cuisine. Mais au gros, si tu es dans la cuisine. Tu peux te passer dans la cuisine. Au gros, si tu es dans le salon. Tu peux te passer aussi au salon. Au gros, si tu es dans la chambre. Tu peux garder ta colère dans la chambre. Est-ce que mon amour bien? Est-ce que c'est yo mon amour bien? Non, je trouve pas ça bien, papa. Non. Si tu te mets en colère, à partir d'aujourd'hui, que aussi dans la cuisine. Si on l'exige Mungu à te comprendre. Et Alexis Mungu à pas siliki. Si on l'exige tomate te comprendre. Mais la chambre thé. Pas dans la chambre. Mbete salioni. Voilà ba maman. Mbete sali na oyo loko moko te. Otani mbete na oyo to ko savourer pe. Botika mbete tranquille. Voilà. Le lit des mariés, voilà. Kuna ezama comme mur de Berlin. Mur de Berlin so kanga makolo, mama ko kanga makolo te. Mutwala la nakanda te. Si tu te mets en colère, sala tout, fais tout. L'examen on a bilo. Mets un peu plus de sel dans la nourriture. Où tu vas le but l'examen on a to rebelle ça fait pas attention. Amène-moi de l'eau. Yo ena coca. Toi tu amènes le coca. Pour comprendre que non. Là il est en colère. Comme ça tu vas résoudre. Voilà. Pas amateur koyoka bandeko ayoka ezakaka conseil ezaki bongo abino maman Hélène Nito la reine mère appelez-moi Kinyekian Kaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzam kabisa kumuna nzamba nimeshele bana beki bon siboka mataba bijou. Bonne soirée, bye bye. Namo, utengeta namo.